Olingwa bebe meka yoko kangama bandana mikotisa na love na yo nakokaka lisusu komibimisa te babanda bazobeta latéral nakobanga eloko moko te puiske nga motema ekangi défense rivalité koleka te bolingo na yo soki ezalaki bilei elingi ezala pla préféré nanga nale yango na lokoso en plus et sans compliment mundele aloba tout excès nuit. Surtout quand on le vit banani ba parolier ba osalamana nengo ya pas via fabrique et puis que batekela ngo pe des pliques voilà les pliques pas les kaka et loko kutu na monika gende kwa lokuta isa et loko ane beti déjà 4 jours en haut moni nzembo so lingo kanga so tsika ba casque ngomo ya bien na matu bebi ko kanga okanga ngo kitoko obanda yo kango pe plus attendre si tu joues la guitare ou bête guitare non kitoko pour anita bimaki avant de venir ça car lelo tango monique dynastie volume 2 ya na makambo na telema na wana so continue na TikTok de yo ka TikTok va saili live ya ndema vie Félix na kofiwa na opi donc tout n'a pas parce que elle va répondre parce que c'est capable la vie ndemolino eleki opure yango natuni na kilelo nde tofandi de ndembo nini oyo est-ce que ndembo wana ya opure ebeta na TikTok ekoma parce que lelo po yebaka musique nde ebeta po kota TikTok koyebisa biso et puis tokota bandeko bakoyede biso jour tozonga sifo tokota sur na YouTube ave totala etala mena combien de vues. Oui, que mokili eseka yo bato bazala na part à faire été bon sur ba page bon partager bon commenter oui que bato bon sepela na déjà c'est un frère wa binika et le roi mon peuple moi oui mon peuple mais ma salité mais ma sachet moi dikolo ça n'est comme tu peux tamto muti tamto va même et peut tout expliquer biso a pena de vivre tu comprends alors roi sachet donc à sauter pena ba artiste bela talika ke muto yoko inasi yo kanga maka. Et puis, il y a une impression sur la page, j'étais la mine. Par exemple, moi, je suis Gaulois, bon, répondre à été. Ni Gaulois, ni Gaulois, gladiateur, tout ça, nous, on est focalisé par la dynastie volume 2, le 13 awa. Maramne, je les capépele, Zamba Osunga. Turubongi, ça m'a rembellé, vous comprenez. Donc, il y a une nazana, on a tanné à d'accord. Vous avez tanné pour répondre à Péloté, anime sa bouche. Ok, voilà, nous sommes déjà à la fin. Je dis un grand merci la bienvenue. Invitation au ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. A Tchelibinope promotion Angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given. Vous exagérez. On n'est pas le pays. Bonjour, bonsoir, Nababoni, n'est-ce Congo et Sengo officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino, le news de Choice, le news de Choice, c'est toujours quand voilà pour nous Nabino, actualité news c'est à la pour nous Nabino, rien que la vérité. Ah ouais, le côté des cacatés, je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Armel de mon cœur. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Soda Coiffure. Ma vie désormais sur l'Imba Salao, pose Ferré, pose Las, oui kaka. Na entrée Éthiopie à droite c'est ça moi la direction Éthiopie juste na likelemba juste na point wana ko mona vraiment Soda Coiffure azawana bonjour à toi à Gane jeune garçon à l'équipe bâtiment ça va sala manzaka na entrée Éthiopie bonjour à Yaoulé Michel plus 243 les 20 étapes à Kebo pourquoi pas dire encore bonjour à DHK
Djibril Biak, le jeune entrepreneur. Pour avoir notre besoin, le plan voiture, tout ce qui est à DHK, au cause de la service. Bonjour, à Yabounou Mzika. Bon, il y a propre panel, bon, ça a été raté. Pourquoi pas ça encore bonjour. À Saint-Patrick, c'est moi, la générale Maëlle. Bonjour encore une fois, la bienvenue sur Bolingaka Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse, nous avons qu'à pour nous installer la bino. Moussalane, la Sarabino, on n'a pas besoin de vérité, on a besoin de contacter. Aujourd'hui, dans les news de Dieu, en tout cas, nous allons mon côté, na analyse, na dispo lelo, nous allons vraiment na awa, tu vois, c'est par rapport, il y a l'actualité, par rapport, il y a partager, hein, d'ailleurs, ça rappelle bien que nous avons la bande, pour les cas, biso na maëli, analyse, la biso lelo, mais quand on comprend, biso, qu'on a choté, qu'on a fait, malili, téma, tu es juste qu'à cause de l'analyse par rapport, il y a la sortie médiatique, il y a l'artiste Nabiso, par rapport, il y a la propos, il y a l'artiste, il y a la sortie médiatique Nabiso, tu dois pourquoi comme il bête ça va ninga mutu baku na aussi na mail pour moi les langues caméra na invité na bonjour Awa bonjour Joyce ça va de ma belle presse voilà. Ça va Dieu fait grâce bonjour on a ça internet bien sur Bolanda Bisso partout ils ont bango en tout cas et bonjour na général manager de le film pas et mon Doris et bonjour na Armel qui est derrière la caméra bonjour à Berliv sur le registre bonjour à Arnaud voilà. Et Malobe Zalayayo, enfin, Bakeshe Zalayayo, Baroponce Zalayanga, et sans oublier aussi bonjour à Tonton Guila Matungulu depuis Paris, je vous salue affectueusement. Ceux qui n'appellent pas son tété, même maintenant sur Paris, au monde en Manga, et pourquoi pas aussi à Théo Bozolo de Paris, Théo Bozolo de Paris, je vous salue en tout cas. Les lots n'allent pas na bateau Paris. Ah, les lots Paris, Igoi. Là, ça va petit, il faut foutre Ndaku, et puis, ma nièce, deuxième semestre. Ma nièce, il faut, moi, Minerva, la maternelle. Les champions, avant, aujourd'hui, elle faisait les coiffures. C'est ça. J'avais pas acheté la défaqui dans le salon pour la foutre. Donc, il faut qu'il me comprenne. Voilà. La manière de te bêter, la personne a zoé, va te monter, on a fait un appartement là, et voilà, on a qui ambiance, il y a émission. Ah ouais, tu vois, c'est par rapport, il y a, arrestation, il y a, Seden, ex-musicien, il y a Félix Oazé, quoi, mais sorti médiatique, il y a Félix Oazé, Kalobi. Il était à Fundaki, Seden Play. Après, il y a sorti médiatique, Kalobi. C'est pas la moutou, à Fundio, na l'État, que moutou à Fundio, na moutou. Parce que a fundi on a bouté ça le quoi déjà bomio a bébé a koko bébé ça fait bien haut mais a fundi on a l'été ça bien pour na basomba ka réputation que par là on occupe maloba ya monstre d'amour tu peux dire quoi déjà effectivement je salue Farigola Jésus des nuances partout il est et pourquoi je salue Farigola parce que Farigola c'est un musicien congolais oyo soki lelo tokomozwa bacomportement ya Farigola ebele ya bamisien bakokanisa lisusu biso te bapromoqueuse ou bandeko na biso ezalaka les états mosusu misien déjà bamisien fo bokomprendre biso déjà biso bana oyo bajournaliste on fait partie aussi ya bamisien na bango pourquoi je dis ça parce que misien soki alongwe pa président na ye tomona yango il faut kakomofinga il faut qu'alukelo comme po il faut atalang et pourquoi je dis ça par rapport à biso ba journaliste par rapport à ce que biso pe ba journaliste po totalam non pas forcément qu'on finga parce que nous on n'incite pas tu sais comment c'est officiel télévision to finga raté il faut to parler un peu la vérité au fait alors congolaise vérité pas na ezala comme politesse voilà et je trouve pas l'importance il y a papa Nabiso Félix akangisa ndeko na biso Seden parce que na sortie médiatique il y a papa Nabiso Félix ozomona apparemment Koffi Olomide a encouragé parce que il a parlé plus de Koffi Olomide voilà si tu suis l'émission tu vas voir qu'il a vraiment parlé plus sur Koffi Olomide et en plus à part ça c'est quelque chose aussi que comportement wana ezara plus na Koffi Olomide na ye et puis toyo mona ngona ndeko falinda kanisaka saratola pour lobby soko sali be okanisa yo tu vois un peu ko ndeko fali so totali bien à mwana ya Koffi comportement chango papa na tu vois
on s'en a évité soit quand ça déjà musicien ou quand ça journaliste comportement il y a oui on s'en y a là bas les besoin nazana musicien mo côté ya wingi ou quand ça journaliste toi à quand ça donc quand même besoin va commenter bande ko ba aider biso na ba commenter peut-être que voilà donc déjà pour dire quand tu dis que ceux qui n'a fundi par exemple na butu et ça t'a monsieur na bomi yo to na ko bois que l'homme malade mort beaucoup fait mais mieux vaut na funda na la police mais toi rappelle la date mon alinga tout le baramuto mais mieux na l'état ah bon mieux déjà voilà déjà via za la maël mingi il est au moins muto azara plus intelligent et sage c'est aussi un malin un malin type parce qu'on a maël na yewana soko talika que mission na au sentir le roi tout moi mi bimisa innocent en même temps ami bimisi double est-ce que si tu ne pas alors la journaliste ou le journaliste si tu n'es pas intelligent ou intelligente au glisser carrément maman bimizoba c'est ça mais nous on est là parce que les gens disent que yom tokanisi et puis au kanisi au y a pété au ticket bongo c'est de se poser une question voilà dis-moi maintenant les bandelo bandi biso bike yote après commis c'était pas important c'était pas aya tout ça mais qu'est-ce qu'on fait là on doit comprendre que la musique yango soki to lobi to vanda to finga ka binoté soki to lobi to vanda to loba ka vérité la vérité soki to lobi to vanda to rozala na actualité nous les journalistes chroniqueurs ici on n'aura pas les chop chop on va pas manger on n'aura pas de manger à boire ni les chop chop alors on doit seulement forcément on doit souffrir pour ne pas souffrir to revoir viens le baki yango moninga notre scène to vandi analyse pour dire que alobi wana azaka mwana na kola nelande kola msa journaliste alobi mais apparemment et les aka ba musicien na ye kozongana na ko ndenge Félix azongana na ko à répondre un peu sagement le vieux que pardon excusez-moi c'est cas Félix doit dire que nzembo nini eleki au pur voilà soki bozana nzembo o eleki au pur s'il vous plaît de yo nanga de to vandi bini ata kutu nde to kinda na biso boîte trop te bini abi ke yo soto sisi msana biso to bima à 19h 20h parler maman ça c'est une bemba de ya boulot parler d'ailleurs non si ça je serais déjà fatiguée je dois aller m'arranger me laver et puis prendre quelque chose à manger après na la linga demain je me réveille à 8h 9h 10h 8h 11h juste pour na zalam salana qu'on a tante mais so continue TikTok donc yo ka TikTok ba sali live ya nzema vie Félix na kofiwa na opi donc tout na parce que les vont répondre à celle que c'est kapipo bola tisae nzemo nino eleki opi yango na tuni na kilelo nde to vandi nzemo nini oyo est-ce que nzembo wana ya opi rebeta na TikTok TikTok ekoma parce que lelo po yeba ke musique nde beta foko ta TikTok koyebisa biso et puis tokota bandeko bakoyede biso toujours tozonga si photo kota sur na YouTube avec total et tala mena combien de vues ozomona mais bon et ça normal hein nga pour nga pe na trouver nga normal parce que le pe na bandi voilà non te ka fufu nga ate 16 ans mwindo no yo yebso te ke mama e fufu nga za mwindo na ye pona teka ça dit non poso o kaka donc vient kosibiso vient pena kosibiso d'une manière sagement et puis ada très intelligent donc au cours ça bino bo comprendre que donc nanga mwana wa mutio na vandi be na comprendre que vient au cours ça na lelo nde toza bo te ba uraga o te bizo bi ozo nte monini o cha na biso kuta tante ma papa biso je me rappelle encore ne mandela lo ya ngwana kino lelo ngana ko mais si so yo te biso au plus aux amutema mabe toza batu ko Joyce to sekate voilà de me revient ami lo ben ntanga lo mapena ke no tant ba sisi pe mission des araso to sisi les mato sekara fort na si yemo pena via arié mabe mais ngelo c'est que j'ai retenu par rapport il y a sortie médiatique avec Nabiso ce qui m'a fait de bien Isaac à part ça bien comme ozonga mon si je dis ça c'est par rapport à lobby soki ba mission nga ba sepelaté pour ngana kufi peut-être sola parce qu'on est journaliste à tout na ke bon et ça eloko oyo il faut ba luka ou soit ba sepelaté na mpandi na bango
ou soit mais par contre que la jeunesse congolaise nini voilà yango na lingana koma wana pour dire que les gens viennent comprendre que jeunesse congolais tozana eloko bani batiki la biso te à part mutema mabe au kaka artiste on a artiste wana basola raté fa via monique ba okende na ko ba okende kokola lelo ba otika musique ba kende kaka na rando wana voilà biso ba otika la biso nini ko ki motema mabe na ki non, batikeli biso ngo basala sembla te baluko ko changer biso mémoire te batikeli biso ngo pourquoi je dis batikeli biso to mona ngona des artistes na biso faire et ali to mona ngona Gezma Wete et Inosbi tu vois donc ende wenge ko to biso ezala mtema bite wenge biso to ramakila moto wenge biso to ya kawana ututi to tuti ya imame biso linga bongo biso moto to yindi saka Fabrigas na depuis so ba so la te un jour to mona bango miel de sang so asola raté na Fabrigas un jour bo mona bango vous comprendre Pépé on sala rate parce que Pépé pas comme ke na suka vous comprendre on linga te alala ati ya kufa ti jour mo boy bana na eti li fo ba so la tete et Pépé là où il sera il se dira un jour que non, avant que je puisse laisser cette musique, je dois réunir mes enfants. Et nayo kaka news morobo qui peut pas linga kaisaba na neba ça la featuring morobo. Il y a bango nyonso. Déjà c'est une bonne chose, ba Pépé déjà ba komo comprendre ba bango muntu ba l'accepte sur ma bio scopo et pour ko ma be yango tika. Et bi ya kwa ma 20, elle li panangu ba te o melina mwama elo boso zanzala. Et ça là boison ta boye sikala ndo répéter kutu ya kata ya comment répéter c'est que to sola ndeni to ça déjà ninga eloko moko ko tsanga de ce loko moko boye tout est là que tikala nga grave quoi on va na bakiti na bike mutu fona ke sikanga zaka répéter banini ba proposer que ba chaye ya ndima ba mama ebi ke muninga répéter wana et puis so kebite mutu arana ye fa chaye pe poa yo foko mano comme répéter voilà vous comprenez en tout cas rendre la musique rendre la musique au Québec là quand tu le déjà que Pablo quand on sorti médiatique il y a de connaître Patrick Beckham pas ex musicien il y a même derrière la light musique to Villanova abandaka na light musique et pas Villanova voilà va dire mais il ne pas tu dois ranger ça il ne pas ex musicien azaka musicien il y a Fabrigas mais Fabrigas a payé ça opportunité au orchestre voilà donc on prend le bien de la carte le na Villanova va dire il y a Patrick Beckham envers Ibrator Nabi apparemment ça choquait les gens na la était avec la benginga batuninga et tout ça batuni Patrick Beckham n'a sorti médiatique taillé voilà abi de un tous à no ba mastaté relation na yo même en français ziana le monde lingala on appelle la langue que yanga ba réponse à zéro comment en fait batuni il faut yeba na ko kelo mo be pona lo bango liboso bande ko batala tu baleki to vraiment na mayele ko to ngara bango la to la maramna biso ko baluka po ya lo baki kutu bongo te za kiboy enfin batuni Patrick Beckham na sorti médiatique na ye relation na ye na ba ndeko na ye il y a la musique na Villanova bina filena Ibrator relation na mine lekinde ezara ndenge ni alobi to zara ba master bango mi bale bala matete moko mona ki sensu so ba kutani fo ba beta masolo ma deso ki sensu za kindenge nini makamu na bango ya matete kuna na ebite parce que il y a za mona changu ba ozata ya beta ba masolo ana ndenge ni bon deuxième question c'était mama ituna nga question moko bon voilà OK parce que c'est autobito le bagnon ça voilà et ça to comme que n'est pas to comme que n'est pas compliqué nga OK de ça quand tu dis que na muninga na bangote yale amukolono musika mais awa bien pensé moto te ngana pensa moto te o no landela kama lobane o tona ba image wana ba livre a ko balancer les biso eza biso te eza artiste yango mona ke noto to singa na ba Pépé na biso lokwa ba Félix na ba Kofi ba bomela biso moto voilà parce que biso te mutu neti biso boye to vane boye analyse to lito sa ya Beckham bina Philippe na Ibrator eza na yemo Beckham talo parce que biso pe to yeka ko éclairci ba imboka to yeka ko talisa ko bolamu ya artiste na mabe artiste vous comprenez mabe na biso ezala wa mabe na biso ezala te. Pourquoi je dis ça? Premièrement, Patrick Beckham,
si tu dis que naza moninga na bango te Ibrator ana mokolo non de un c'est un plus âgé que lui Ibra na baleki ba âge mo na Beckham de deux mieux vaut kutu beaucoup misela biso kutelo côté d'accord ona matete na masina na ovanda te denga awa na ovanda te na yebite ba imboka ba olimisanga matete masina esali biso eloko te ongane na vandi boye na préféré obetelanga lisolo ya commune nga na kola commune de Kalamu précisément quartier Imo Congo oka fier nango tobimisa ba artiste musicien le roi ba Mayaoula ano 15 jours ba vieux bazara somo lokwa ba Mayaoula wana na ba pepe na biso lokwa ba tabulei ba finga na bongo ke ya bima na quartier moko boye na quartier na bango bobeta lisolo ma desu te bosela biso de musique OK bango ba bimi na quartier na mais yo obeta wapi histoire arrive et beta wapi histoire beta te ezo beta wapi na tuni awa babi histoire ezobeta bango kutu batu oyo yo ozoluka kutu okita bango ke na ba âge to na bisika o bango bavanda ka les contrats kutu bango parce que le loso to bita msuki na file so asili OK on ne disconne pas na yaki na moto moko bina fila betara à part nzembo ya Beckham ya mama na ngai mama na nga na loko ya nzembo nini ekimi ngai soye no lo bango ozomona nzembo ni Patrick Beckham abeti ezoyeba ne ezobeta makasi ameka générique on kendewa to sola loka musique to longola non idée na to d'accord to avancer to lobela non musique to longola non idée que non ya par rapport ya bisika bovanda ya lesana artiste musicien congolais imba makasi ya bana lotilo ya le to pesa mbote to ya rêve ya le banzo yemba siko sotali bobi non mais ayimba raseli il faut tout ton abaton na yo akota mututu o beka matika lolongolela biso ngoteli koto za bato ntango sikoto oya poka olese bato sepelisa bato po biso oyeba yo tozala mwa malamu ba du coup tomoni kama moye betelo mobo wana osala kaka po osepelisa bato po bato balanda yo to bon po bato balanda yo ba view ekota par rapport à émission ba page ezwa biso to ezani alors botika biso pe bajournaliste to ya to makana biso pe artiste musicien je sais pas que ozo manquer ba déodorer matete a fait quoi dans l'histoire de la musique c'est ça nazana muninga na bango te de ayale mukolono na mona matete te na mona pe matete sali nini arevani na makila ekei na makambo kiseso wapi bango so bakute info bosoki pe tolobi o banda manke na bango te ozana lisolo abeta na bango te ndeni ba collègue na yo oui to boyi tolobi papa lobi pe bongo abike non baza ba camarade na ngati mais baza ba collègue na nga problème on n'en disconvient pas mais moi je peux pas passer devant la télé na ba dénigrer ba collègue na nga ba journaliste awa osola na intel sola na nga iti nga na yebi flore makanisita mais na ile na yo ki ke flore akufi et swinga parce que c'est une grande sœur qui faisait ce travail que moi aussi je fais tu vois mais les loso batuninga awa pourquoi oyeta msu matanga teni na cour dénigrer te que non nga na muninga ba flore te nga non mais pas jusque là alors que toi ça musala moko nini ya malongo sala kapo na États-Unis to bibino nde boki ba potango awala to vendre makambo États-Unis dur ya Patrick Beckham oyo esalinga mpe ekamwisinga ça va lobby na Patrick Beckham ko la robandi carrière na yo la robimaki na carrière na yo pourquoi pas aux autres attaquants ko zo conseil et pas Ibrator ou bien pas binafilé à lobby bango ndi mutu bazaki kutu bato liboso ya kotiela ye bakal na carrière na donc ça conseil au senga bango te c'est pas parce que mutu aza producteur na ye za papa oyo abokola bango nyo ça za plus na mayele na makambo musique mais tobi que na makambo musique quand on parle de Fabougas Lisola Ibrator pe et ben ça m'a déjà oya salara pour na light musique wana Ibrator a fait beaucoup de choses dans la vie de Fabregas. Ok, d'accord. Ibrator comptait beaucoup sur la vie de Fabregas musicale. D'accord. Toko bon nande mo mtu bana mo na tam su Fabregas otaka ba elle mais iboyemba. Vous comprenez? Demandez de conseils auprès de Ibrator. De tes frères pour partager un moment ou binafilé je sais pas quoi. Est-ce que
ezaka il faut ezalaka papa moko boye donc lelo yenda za boye nakotya neti nani génération Fabrice voilà lelo yenda za boye kosenga conseil te pas déplique c'est ça pour bacamarade ya papa na yendi bango wana ensenga te pour ni po déplique asolisa papa na yete robino mundibi ensenga te voilà tokende wapi siko lelo ngani na bani boso nakutana ya mo bia journaliste opianga conseil eza ya mabeza malamu no channel to mito yo karate to zara tangu sikoyo na kozonga c'est pas na biso na bandisi ko ça la différence de choses je prends la part il y a numéro 1 alobe na ngabo so na bina sela ngo est-ce que épais ça koto yo et koko pesa mais moi d'habitude je suis pas connecté par rapport il y a journaliste il y a internet de deux ce qui n'a l'obita mususu na zo conseil moko boy mais fiona apparemment malgré pesa un conseil na za on dirait les lesbiennes c'est ça si ko so na bina ko pe ko tambola na mokile lo bana biso ke no lesbiennes asala bazo nsambo parce que awa de nature biso ndeti bana balubo nzambe mama biso balakisa biso nzambe d'accord na yebi ke no libu mama biso ekobimisa pedete ekobimisa lesbienne te mama biso asali babolamu oyo il faut ganga likolo na biso faut ganga likolo bakoko na ye so ngani na sabu na sabu saka babana mobe na supportaka lesbienne te pedete mais bona kutana pedete na musika sabu zo banene na osika mais so na prendre quelque ça peut dire laisse-moi te dire nandenge na ko luanyo likolo liboso bina ngo comprendre mais na problème noté na ignote mais pona ngo kufa oza isute kwa ni faut on sala ba vie mobo ya mabe bano ba mami na ba famille au moment que maman sambela papa sambela ko sambela voilà ozomona donc pour dire que so malgré azana vie na ye wana eza vie na ye malgré tout ça so ça dala impoli na YouTube wana eza vie mais ça pesi na conseil no channel to Vitoi na yoki donc eza normal soki ta mususu apesa asenga kita mususu conseil et pas y aller asenga conseil et pas bina filer asenga conseil ndete pas lisa match et pas bande ko na yenyo so wana inesa awa nakata sasa médiatique ya papa Kibeka abaki si swabi kosenga bango conseil pourquoi pas passer na bango mibale wana to mususu bazana na bandaku ngana zalaka de na zalaka déjà musicien na bandada ya koyemba peut-être bango bazala te bayeba na pete ke bakozala Patrick Beckham, avant Ibrator, Abana, Panay. Aleka peut pas Chouchou Miyake. Non, avant Chouchou Miyake. Lacoste. Entre Lacoste, c'est beaucoup mieux. S'il vous plaît. Beaucoup mieux, tu vas comprendre que l'orchestre, Patrick Beckham, Aleka peut te réaliser. Il y aura à manger à boire. N'a Blade Créateur, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah oui, et pas Didier Lacoste. Et pas Didier Lacoste. Sur le Bibongo, Toroluka, après élément où le Toroluka, tout s'est renseigné très bien. Tu es vraie vie à y aller. Y aller à bandi musique parce que tant que tu as des atomes à y aller. Tu es à y y a mukolo. Vous comprenez? Na kati ya orchestre na mutazara mukolo ya aller à zakite. Pour toi non on appelle Christian ya fabrication mais les années Christian. Ya Christian de Corps. Ya Christian de Corps dans un camarade ya donc bah je me represse qu'on a y aller. Donc ton coach a Christian de Corps ne trouvé tout surtout Ibrator du tout et tout. Tant on veut lever la musique oui. Bandata msu musique. Mais au leki ko yemba yale. Mais est-ce que marambi la sala yo sala ngo? C'est ça. Tamsu bayale bobo ya na bango signé bilo mususu oto yebi musique to to mona namona ginde kuna biso mobe Kojak soki Kojak voilà o azaka mission ya Weronso lelo kalate ya ba page moko utuso ngwana ndinga zo ibisa biso makambo ya bakisi alobi non en tout cas ezaka po leka il faut osimba kisi moko boye po otalama ndeko amoni lelo keno kisi yana litomba te amoni so to landeli pe ya leta msupa boya ne ba marambwana na uta oseka mokili tango emuta tango ndeko na biso utaka kufaleka ya faire batu bazwaka ngona bandenge mobe alors que lelo kisi bandi na faire te lelo kisi bandi na Ibrator te lelo kisi pe kosuka na ye Ibrator na biso na bakokolo voilà ozomona so yala boine ko sinima comme tout doit pas pesa sima pour le loko pango comme il faut pesa sima faut comme moi ça mission moi ne pas pesa ko cop il faut ça bozo que so yala boyana oui bandé voilà en tout cas de ma part le roi conseil comme beba nga yeba Patrick Alobati nga yeba so yeli Patrick mission
bosala makambo malamu bosola lokama intellectuel parce que Patrick azwi temps na ye otanga Voilà. on comprend Patrick Beckham aza musicien oyo elo so na mina kangama na ye elezenga te donc azala vraiment à l'aise ayibolia na batu apartazaka aza vrai mutu muluba mpeso yebi biso baluba nde tokenda nango so batie fufu wana tolia fufu tosangisa maboko mais so okomi okende boye peut-être balamusi yo andeni musique ekenda bongo te il faut les abango mais siko baninde mabe. Voilà, on va dire ma bête comme faut que malem de la souka émission la biso le moment tout ça na analyse il y a sortie médiatique il y a artiste musicien la biso ba maki avant fin ya semaine le vu que tout ça de la semaine de toi qui vraiment ton yoro ka bongo awa question souka poto kabwana voilà zimba faire rigola ouragan faut essayer déjà 4 jours hein 4 jours déjà tout moni un jeune monsieur là abimi alobi ba goloa bolibisa ouragan eza nzembo na ye aye koréclame badroit na ye nayebi te baparolier ere banzembo yango ebimaka ezalaka nini omona nzembo ebimi esali succès afo baka koréclame epa bango esalaka succès te nayebiso elo moko ntango surtout ko ntango olobi kaka banani baparolier baosala mabe nzembo oyo ya epave ya fabricas ebike batekela yango mpe deplique deplique pale kaka aréclame eloko kutu namoni kaka ndeko alokuta eza eloko wana ebeti déjà 4 jours yango omoni nzembo so olingi okanga yango so tie kaka bakaske nomo ya bien na matoi oyebi ka okanga yango okanga yango kitoko obanda oyoka yango mpe epui ozwa tendance toujours la kitare obeta kitare nango kitoko mpo anita abimaki ava tobimisa yango ka lelo ntango omoni ke dynastie volume 2 ya na makambo na telema no wana oyebi ke mokili eseka yo bato bazala na part affaire te bozwa bapage bopartage bocommenter oyebi ke bato basepela na déjà c'est un frère oyo abimika boye le roi mopepe moko oyebi mopepe so emema salite ne emema sache moko likolo sache na ekokuta mpe ntango so ebuti ntango mosusu 20 meme ye mpe esutukeli biso a mpe na liwileri ozo comprendre alokwa sache donc a sauté pena baartiste ebele atali kaka moto oyo ko dynastie eyokanga makambo et puis ye wana azwi na ye mpe chance na page etalami nango donc aza motu moko pena antoka bagaulois borépondre ete ni gauloise et gaulois gladiateur toza na temps na ete nous on est focalisé par la dynastie volume 2 na biso le 13 awa makambo nyonso ezoleka pepele nzambe aosunga tokobongisa makambo ebele ozo comprendre donc ye pena nde aza na to wana tani ata mokili nous avons tanneté pour répondre et piloter à l'image. Ok, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à Bilis pour Hollanda. Analyse na Congo et Sengo Officiel TV. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. On a challenge à 30K. Mais bon, il y a des vidéos comme matin à 22K, 21 d'abord. Pour te fêter, pour la champagne. Voilà, awa bambo tu n'as pas sur la kayo et puis le long jambe là, tu peux se faire bambo tebele. Voilà, bambo tu na baïna sur balinganga de partout, na bien plus je suis aimé par États-Unis, Canada et France. Et bagola dit prédateur nion so balinganga tu passes. La ligne on commente en tout cas commenter plus beau ça besoin de m'avoir parce que vous commentez en fait moi j'aime quand vous commentez vous aimez les émissions et puis vous partagez en tout cas et pour le gladiateur naza wana pour la vie aussi vous aidez-moi veuillez partager le lien veuillez aimer et puis commenter et moi aussi je ferai toujours votre travail naza moi la musala la bino en fait. Donc, abonnez-vous juste massivement sur votre chaîne Congo et sur Mobitel Télévision Plus, qui veut dire Keyo. Et moi aussi, je ferai toujours votre travail. Et merci Nayo Joyce pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Merci Nandego Namso dans la caméra. Merci Nabandego Nyonso Oyo Tuzarana Bango Nandaku. Et puis voilà. Voilà, merci beaucoup à Saint-Patrick France et moi, la générale Maëlle. Bonjour à BHK, Djibril Biak. Bonjour, merci beaucoup à Yawim. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo Mukolo fait Tilata Mabe. Maison Given. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Congolais à Pamba. Maison Given. Badi Ngamboka Boete.
Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le